Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Coucou, 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 coucou. Bambote ebele, ebele, bisika biso, bisui bino. Nzambalola aeba ko pambola, ko benir bino. Yenge, na bandeko na biso ya bundu dia Congo. Losako, na ba chef coutumier na biso. Boboto, bondeko, na bandeko na biso église ya catholique. Shalom na ba homme de Dieu, Reshalom na ba chantre de l'éternel, toute tendance confondue. Bino so bolingala dadoise, ba gros bisous bisika bisui bino bandeko na ngai. Vraiment bozala na kimia, mwako poiti, bozala se ya sous les baoba et pas ya mama leki na bino, tata mwasi ya bana, la danoise, mwako poiti, kopa café. Tokos na ndinga mukete, pourquoi pas vin blanc, vin rouge, ça dépend quel eloko nini olie. Biso atozaka ba hypocrite te, tomelaka na biso. Vraiment bandeko na ngai na ye to solola, to mona ndenge nini ba parents ba koki pe ko bebisa vie ya bana na bango. Bandeko bankambo nazo betela bino, eza vraiment juste pona elamusa conscience ya mabota na biso. Toyeba ndenge nini pe ya kopesa bana na biso ya basi ba conseil soki lelo babali parce que bazaka trop influencé biso pe ngai pe awa nazaka na makambo na nga pe mususu naza influencé na mobali na ngai. Alors toyeba ke tolanda ba sentiment te soki eloko eza bien te toyeba ko dénoncer yango même na kati ya mariage. Soki eloko eza bien te même ozwi camarade azotambusa yo bien te yeba ko dénoncer yango. Okei na l'église moko ozomona clarté ba dessin kidi pasteur aloti na loti dessin oyo photo bakisa dessin boy photo sala boy ndeko na ngai yeba ko dénoncer yeba ko biba parce que Jésus-Christ de Nazareth atikela biso ata dessin moko te ke atikela biso dessin oyo atikela biso ndeke moko boy atikela biso étoile moko boy te tomona yango te. Alors bandeko na ngai il faut kosala attention koyeba ko dénoncer mabe pona vie na yo moko, pona vie ya bana na yo, vie ya ba voisin, ya ba cousin, ba neveu. Alors bandeko na ngai yango na ye to beta lisolo ndeko mwasi bomona ndenge vie na ye e baby pona ba parents. Ozomona pona ba parents na ye. Alors en passant vraiment topesi ba mbote na biso liso ebele ba respect na oya biso mwana na biso mwasi joli batinisa. Bisous à toi, to bosanité, maman na biso, maman Emilia, moi c'est malamu, angolaise, moko bien respectée. Voilà, Nakatia France, maman Emilia, ba bisous no yangwana, maman Fifi nangai, Nakatia Goma, a somba mega au talate, pour nakakata la danoise, ah love, 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 love. Honorable Pauline Nakatia Dagenam, j'espère que vous avez bien. Nazo continue ka kolia bakwanga nanga tokosa na ndenga mukiete nalia ka ya mtu mususu te kaka ya mama Pauline honorable a kabatala te basi boiso bazakata 50 la danoise sombi penza ndakwa munene na kati ya city ya New York na États-Unis. En tout cas là c'est gros bisous à toi et puis na ba o nyoso balingaka ngai vraiment bambote ebele bandeko na ngai tango toboto balaka omoni basi ebele bazalaka na bango basi ya malamu mais et place bakendeke kobala soki ake kobala mobali ya bakisi ou bien bali mobali moko aza pasteur ya lokuta ou bien bali mobali moko aza na caractère ya mabe et affectaka biso ba mama omona mama bato azalaki bien yepa comme na comportement ya mabe. Donc biso ba mama ba caractère ebele ebimelaka biso na ndako libala oyoka mobali no alingaka ba camarade te yo pe komona oza suna ba camarade te mobali no alingaka football yo pe komi kotala football mobali no alingaka kolia mingi mbika ya liboke yo pe komi kolamba ngo yo pe komi ko accompagner ye mais biso basi to accompagnera mingi vision ya mibali na biso mais mibali na biso mingi ba accompagnera vision na biso te okomona soki mobali aza pasteur moi c'est comme maman pasteur akomi pe koteya mais soki moi c'est aza maman pasteur
En tout cas, eza rare au monde que mobali na ya koma papa pasteur. Kutu mobali na kozala escroc, ko violer bana batu, ko sala ba désordre. Ba mibali ebele balinga ko kota na vision ya mwasi te. Ba monaka comme si et sopiye, comme si mwasi koloba na ye non. Mais faut kozala lokola ba exception ezanga te. Papa olangi paix à son âme ye penza akotaka penza na vision ya mwasi na ye mais ebele pe babengaka ye yuma ba famille na ye pe babengaka ye yuma mais alors kasala ke loko moko bien soki vision na lelo etikala na mokili eza vraiment ezokende ti lelo parce que papa olangi akotaka na vision ya mwasi na ye. Alors bandeko nanga mibali soki mwasi aza na vision bien alors kota na vision mwasi parce que balobi ke mwasi na mobali ba formaka famille ba komaka un alors bokomaka mutu moko donc mwasi kota na vision mobali na yo mobali pe kota na vision mwasi na yo mais eza la vision o eza ya très bien o eza ke eko épanouir bio na famille lelo soki bokufi bozate bana na bino ba souffrir te et ozala ke bana bino ba ko avancer voilà yango ne vision ya bien. Voilà bandeko na ngabilo moko boyebi biso tokendaka ka ndenge wana mwa mai na biso tozomela esalaka bien bomela mai ebele esungaka et même na corona okozala vraiment na problème mingi te soki ekomeli yo. Bandeko na ngai ndeko mwasi lelo azokende na 51 ans aboti te na mokili aza na souci makasi aza na ndeko te aza na cousine moko te oyo akoya pembeni na ye mpo na nini boyoka lisolo. Ndeko mwasi aza na kati ya Kinshasa aza précisément aza na zone ya Limete. Ndeko mwasi babotamaki misatu na famille na bango 2 garçons ye azalaki mwana suka mwana mwasi bakomi na âge moko ye akomi na ba 16 ans 17 ans 18 ans mama na bango aye kokufa. Alors papa na bango na mama na bango en tout cas lokola na âge wana ye ayebaki nanu misala ngo te aye ko comprendre ke bazalaki na pacte ya mabe. Donc papa bango azalaki na kisi ya mbongo kisi ya baposte ya bien bino moka boye bavandaka na Limete na bandako balupango ya minene wana oya kitoko wana bapiscine na kati bazokende classe na bavoiture baza na bachauffeur. Alors papa bango nsoki azalaki na misala ya mabe azalaki ntina banguma na kati azalaki na bachambre na ye mosusu bato bakotaka te bana mpe bandenge na bango okipe yango te o ça c'est o chambre eza ya papa o eza bureau ka papa moto akotaka yango nzoka banguma bazalaki kuna soki mpe banda kobimisa bambongo so mpe banda kosala mosala nini. Lere baboti bango ye akokisi 17 ans papa na mama na ye akufi. Mama na ye ntango akufi atikali na bayaya na ye bon ye mpe na bayaya na ye bazalaki na mwa écart vraiment ezalaki ya âge donc papa ngo abotaka lokwa bana mibale et puis écart eye kosalama ata ya ba 6 ans nde baye kobota ye. Alors le papa bango mama bango akufi bavandi na bango ya na bango ya liboso azalaki déjà papa bango atindi ye na poto ya na bango mibale bazalaki na ye wana akomaki déjà na ba 23 ans 24 azotanga kaka na Kisasa wana mbala moko papa na bango lere mama akufi après quelque temps papa na bango alobi il faut babanda kobima na ye bakomi kobima abandi kobima na papa na ye papa explique ye donc a explique ye azwi ye mpenza moral ke non eza problème te eza boye nakokende libanda te ekozala bien mama mosu aya konyokola bino awa te mais mwana wana akolaki na ye akomi na ba 18 ans mais telaka na ba 18 ans wana mpona biso bana bazaka lokola babebe mwana wana akomprenaki et puis aye kosede papa na ye adeverge ye papa na ye akomi kobima na ye bino boyebi bandeko na nga zemi mpe yaka te eye papa na ye alongolisi ye bazemi misato donc soki azwi zemi bake balongoli papa na ye akomemi pa bamédecin moko boye balongoli ye zemi
ta bakokoma kuna akoyebisa ye koloba te kenga naza papa na yo naza mobali na yo boye na boye zemi balongoli zemi ya mibale baye kolongola zemi ya misato. Sikoyo yaya na ye ya mibale aye kokoma na ba age moko ba 26 à 27 ans aye kosala accident batuta ye na mutuka yaya na ye ya mibale akufa sur place balela lisusu. Après 5 ans 6 ans maman bango akufa grand frère na ye ya mibale baye kotuta ye na mutuka ye pe lisusu akufi. Sikoyo yaya na bango liboso abandeki yana papa bango atindaki deja na poto. Sikoyo bandaka koyaka ba vacances atanga na poto azoyaka ba vacances asisa ba classe kuna azosala azwi fiancé na kati ya kini pona abala amima ye na poto. Mais abandeki koya peta ba vacances parce que mbongo ezali so ata yaza na mbongo te papa na bango obe akufutela ye tike ya bimaka na ye na papa na ye donc akoma pena mwasi ya papa na ye ndako ya monene bato ya misala tututu donc akoma kolala chambre moko na papa na ye bakoma na bango mwasi na mobali ye pe na mutu na ye azokanisa na ete ke un jour fo abala un jour fo abota eloko te papa na ye alobaki te biso mobale tokobota te. Alors bandeko na ngai mokolo mosusu kutu docteur apesi bakisi zemi komaki ba 3 mois ye pe bandako yeba te kaza na zemi 3 mois ye komona ba malaise ba zemi ezalaka ozwi zemi mais ozo régler bala moko aye komona mwa ba malaise mais azo régler bake otala bo zemi 3 mois bapesa ekisi baya na ndako mwana bima pena na kati ya ndako papa bango azwa bebe wana amema ye na kati ya chambre na ye wana oyo bato bakotaka te bebe akufa ya 3 mois azwi ya bimi ake kuna alobi lelo nde na ye kocomprendre akende kopesa ye banguma na ye bazalaka kuna. Alors ndeko mwasi ntango grand frère na ye aye congé alobaki akowumela na période wana papa bango mpe alobaki ne yaka oya kotala bafere oya kotala ndenge nasalaka bamisala na nga bamakambo na nga babiloko na ngai boye na boye. Grand frère wana aye bazalaki na mukanda na ye ya poto ntango akomi papa na bango ayebisi la fille abikende oséduire yaya na yo okouche na ye soki mpe ezalaka koloka soki mpe ye moko mpe mwana mwasi yango azali sorcière inconsciente en tout cas nayebi te ye alobi papa nga na bima alobi okosala yango eza mpona bomengo na biso eza mpona vi na biso yo ozomona batate ebele oyokaka expression balobaka te ndaku olalaka te okoyeba place ezotanga te tala baexpression omoni bato oyo nyonso bambongo oyo banini soki bosaleli yango basacrifice te bosaleli yango makambo te bokovivre na se ya mokili oyo te wana papa na ye azoloba ne bongo mwana mwasi wana mpe na butu abimi akei ti na chambre yaya na ye alalaka abandi koloba na ye ndenge soko mpe asalaki ndenge nini yaya mpe akwei babandi barapport na bango wana bolingo ekomi makasi na yaya na ye donc heure moko parce que soki yaya na ye aye abandi kolala na chambre ya papa na ye te anda kolala na chambre na ye moko soki yaya na ye akei akomi kolala na papa na ye chambre moko donc ayebisi papa na ye en tout cas yaya nde kutukutuko bien lisusu akuti lo makambo ya kitoko kuna na nzoto ya yaya na ye akomi kobima na yaya na ye yaya na ye abengani fiancé aboyi fiancé abi na leki na ye plus question de fiancé ngai na yo soki papa bango pakende mosala ke bakope bakodon sexe ekomeli bango eloko pamba na kati ya ndako wana mwana mwasi wana sikoyo aye kozwa zemi ya yaya na ye ntango azwi zemi ya yaya na ye ye alobi antuka na yaya na ye ngai nakoyebiso verité tala ndenge papa amemaka boyeboye adabi ya sola bi ndenge eza boye nga na kolongwa na nga zemi na yo te nalongoli deja misato nalingi tobota kaka ya nalobi mais solola na papa
ake koswana papa na bango. Papa na bango abeta ye. Abi ngai na yebisaka yo o bobima na ye une fois. Yo ekomi nango kaka bitide. Abi papa ata une fois pe zemi kotaka. Alobi papa na bango abeta ya kotisa esko na chambre wana. Oyo balobaki mutu akota te banda bakola ti parce que fi yango asisa na ye na IEC atanga pe classe asisa na IEC. Donc chambre wana ti akomaki na ba 30 ans donc batikala kokota ngo te. Ya papa na bango akoti ye kuna. Abi abeta ye azo presenter na bato musu bazo bete comme si bato bazo bete likofi uti koto. Papa ne soka bete koto yoki lokwa mutu musu abete koto nazo mona bato ngo te. Ba beta ye. Alobi tango papa na bango abwaki ye libanda akomi na kosenye ba kuna ba ventre. Donc zemi ya yaya wana elongwa koke na hôpital te elongwa na kobeta. Papa na bango alobi akomeme na hôpital te. Grand frère na ye abandi kotala abandi olela. Grand frère na ye en tout cas le lendemain nango abongisa voyage na ye azongi na Europe. Ye tanga se soigner tout akomi bien. Alobi en tout cas ozali so wana te akimi. Abi ovana so na papa bango te akimi na ye ake Brazzaville. Kangisi mwa bambongo parce que papa bango na bambongo ande kopesa bambongo kangisi bambongo na ye kangisi biloko na ye azwi na ye bato soki nini bazwaka na bichu gombe akatisi akei na ye na nini na Brazzaville ake koluka vi kuna azwi mwa appartement na ya kofutela abandi kosala vi na ye akomi kostafe na ye kuna akati relation na papa na ye abwaki numéro ya telefone ya papa na ye do numéro ya grand frère na ye pe aboya lobi en tout cas abimi na ye na vi wana akomi kuna mais lere akomi na Brazzaville oli akende kolukelo nyanzambe ye sikoyo amipesi na ye na kindumba parce que azaki mwasi kitoko nzoto kitoko abandi na ye koluka abandi obima sikoyo na bamikonzi kuna na Congo Brazzaville akuteli na bagénéraux abimi na bamikonzi ebele ya Congo Brazzaville alobi la danoise nazo comprendre te na nzela na ngai meme nakei na ngai na potopoto nakei na ngai na makelekele nakei meme na wenze boye jamais na okuta na mobali ya pambala non faut nakutana kaka mobali webisanga kaka moninga boye naza PDG na banque ou bien naza directeur boye donc na sali vie na Brazzaville ya kitoko mais zemi eyaka lisusu te nazo luka na bota nazalata na mwana na ngai tala kaka grand frère nanga aboya kutu mwasi na ye azonga na ye na Belgique ayebaka pe su banini benini suite ya yaya na ye te suite ya papa na ye pa ayebaka te asali plus de 10 ans akata relation na famille avanda na ye na Brazzaville abimaka kana bamikonzi vi na ye bien mais mwana te ndako ya kitoko appartement mokonzi moko kutu asombeli ye na ndako ya kitoko na Brazzaville bandeko eye kokoma ke avandaka kuna après ba 10 ans aye kokoma na ba 45 ans 46 ans comme ça lobi fona ya sikoyo nakende kini nakesala papa surprise malgré tokabwana na ndenga mabe mais c'est mon père kokoma na kini aiti parce que ndaku na bango aye kokuta ndaku na bango mais baby ba sentinelle na bango baza kaka papa sentinelle wana za babande kovana na guérite na mwasi na ye bana na bango pe bakoli bana bango papa sentinelle wana pa botaka mwa bana na ye soki 3 soki 4 bakoli bazaka wana bazokengela lopango mais ndaku na bango munene mutu moko te après donc ntango ye alie aye kokuta papa na bango sa akufa donc papa na bango asi akufa akomi bo amoni sentinelle amoni ye alobi mama pambula ebele boye 10 ans okenda papa na yo abandaki kolobaloba wa mwana okuti wapi alobi ote nakenda na bana ovanda nga na Congo Brazzaville abi
oyebiki makamba minene leka na famille wana soki ka na porte azotalaka ndako na bango papa wana donc ya bongisaka na ye kaka akombi bana na ye mpe babongisa me mutu te alalaka kuna na kati ya ndako wana ndako na bango ezaka bongo papa wana kana bana na ye babongisaka na mwasi na ye babongisaka ndako emso après un mois 2 mois bake babongisi etikalaka nde wana alobi papa wana alobaka na alobi tikaka lopango oyo evanda kaka boye papa sentinelle wana atikala na donc balobi la danoise il y a des gens fidèles abi na yebisi yo la danoise papa na biso akufa déjà ça fait 5 ans passés asi akufa grand frère nanga wa bandako uta poto avant papa na biso akufa tant kolongwaka ya longwaka ke poto akomi na poto itu accident akufi na accident ya moto na poto corps kutu eyaka na limite wana papa bengisi bembe bakunda ye esika moko bakunda ndeko na ngai ya mobali na papa pe bakunda ye ka kote wana papa pe après abandi kobela banguma papa sentinelle alobi abi mama banguma ebimi 3 nguma ya minene papa na azobela donc l'hôpital aki l'hôpital o malade oyo ezomonana te aya alobi na sentinelle bande kwa papa na bango bakima abande pe kolinga bandeko te bandeko bakima ye bato bakamaradi bakima papa wana vakufa abandi kopola na kati ya ndako abandi kobeba donc alobi papa na bino akufi bankusu na makolo ezobima abi mama nasali boye mpo na kobongisa papa na bino na kosomba bapetrole nazosopela papa na bino na makolo à la fin nazwi basaki moko minene na kotisi ye mpo na bankusu bakweyaka kuna papa na bino azokata motema te papa na bino tubelaka te donc papa na bino ntango na kotisa ye mpena na kati ya saki nasukisa yawa bankusu ekweyaka kuna na kati ya saki après nakozwa saki na bendi na kotisi mosusu papa na bino azobima solo azokata motema te meme mwasi yango moloba abima pamba nde abi papa oyo eloko nini tokomema tia kopola obie ndenge nini atikali koloba te tomonaka banguma ya minene bimi bandeko na papa sentinelle yango naza sifo azala aza nepeka na misala mabe alobi papa banga komi boboma bango lokola babimi boboma bango bakosala bino eloko te boboma toboma alobi mama nga na bana na mwasi nanga tobomi banguma minene tokotisi bango na basache toke kobwaka bango na mai ya njili ntango tozongaka boye toya kokuta papa na bino mpe akati motema atikelaki nga bambongo babiloko na ye soki akufi ndenge nini nasala nabengi na mosala tobengi bata misala kameme bayaki mwa bandeko na bino moke baye ka awa na limete banguma eninganaki parce que tokokaki biso moko te bato ya bavoisin batu tobengi bapolice donc il faut mpona koboma banguma wana ezalaki donc soni mwana maso nazoyokaka donc lelo ndenge eza boye papa na bino azani akufa yaya na yo mpe akufa mwana mwasi na bando lela donc atikali ka ye moko na vie ye moko bandeko nazonga mwa moke nsima avant ya azonga na Congo ya Kinshasa eloko ni ezongisaki ye aya kokoma na periode bako boye mobali asombelaki ndako na Congo Brazzaville ye mpe aye kokufa bamakangu banda kozwa basili balimwe nzoka neta papa na akati motema mobali na ye mpe oyo abande kosipote na Congo Brazzaville ye bakufi bamibali nyonso abandeki kolingalinga ye babungi ye moko mobali aza lisusu te vi na Brazzaville ekomi pasi nde yango bomonaki alobaki nazonga nanga nakeka kobondela papa azalaka na bamoyen na ye aya kokuta ke papa pe asi akufa alobi bongo siko ndako ndenge nini alobi te biloko nyonso bafamille ya tata nao bafamille ya mama nao moko te akipaka ndako oyo moko te ayaka kotuna ndako soki nazalaki tata mabe mbeli asi na tete ata ndako oyo
mais nga la nobali na koteka te na vandi na nga to boko na bana to tya pe ba locataire te banda 5 ans ndako oyo ezalaka bongo nde ndeko mwasi akei eza ndako na bango ayebi ndako na ye abotami wana akoli wana abangi pete akoti atali ndako atali ba chambre na ye atali ba nini ake tina chambre wana kutu obanda okota te ekoma polele ba dossier ake kokuta babuka lupango na bango papa bango pe asombaka pe ndako mosusu lisusu na bandal donc ndako wana kutu atya balocataire pe bakomi ekoma na kutu lokwa ndenge ndako na bango aketi kuna na bandal atali ndako akuti pe balocataire wana baza kaka bafutaka na bango lisusu te alobi te nga na zongi antuka foto oyokana ndenge nini bofuta ndako aye kutu abimisi balocataire wana azwi atie balocataire asika nde azokovivre na mbongo balocataire wana na ndenge afandi epai ya tata na bango wana na limete wana donc ndako ya monene alalaka ye moko na kati ya ndako wana atikali ye moko mabota te eloko te na nzela pe mutu moko te atiake oboye eloko te kande wana azolela lobi donc vi na ngai nakotikala kobota te nakotikala kozala na esengo te bandeko botala baparent basepeli na bavi na bango mais botala famille oyo ndenge baye kosuka yango bandeko na ngai kozala ignorante te ke ngai nabota nakola bien na papa na nga na mama na nga oyebi mbongo nini oyo okolelaka mpona yo lelo banda koseka bano bakoli na masina bakola na njili papa na bango menisier papa na bango boye bandeko bukeba emsu mwana ya menisier lelo aza à l'aise abali mwa libala na ye aza na ye kimia bandeko na komi na nga na suka nazoshite sikoyo mwa conseil mwana oyo ozoseka ya menisier ta mosu yende aza à l'aise abala lelo mobali na bien avandi mais yo mwana ya soki ya commissaire des zones ya commissaire du peuple ya PDG ya boye PDG ya Jekamine ya banque papa nanga boye vinini oza nango lelo vinini bobanda koleka nango na kati ya bandako na bino boza kolala na entre bino na bino papa na bino aza kobima na bino bamosusu bazobima na bango papa na mama baosala barapport sexuel balobi bana botelema botala bomona ndenge bouta nyonso wana eza baincantation diabolique et sorcellerique lelo ndeko mwasi priere nini azokende te akota priere place ni asambeli te lokwa mpe balobaka délivrance eza processus lelo akomi na 51 ans bongo lobi wana akoma na ageni akobota lisuku oyo na ageni akosepela libala bien mobali na ageni nga na yebisaki na bimama bima na ndako alimete tiaka locataire kuna yo nde kine ta mosu kovanda na ndako abanda parce que ndako wana limete trop de bêtises obanda kolala na tata no kuna banguma babima kuna papa na apola bama atia ku avant kata motema il fallait apola bankusu apola bande ko bato ebele avant bakufa babima déjà bakusu yango bandeko na ngai na bandaki conseil liboso na lobaki mama oke libala oke kokutana na mobali ya misala mabe kosepela mpona mbongo wana te mais tala bana na yo après yo même liwa ya mama na bango fo eza tata na bango mutu asacrifia baya na ye mibale ka kokufa na baaccident fo ezala papa wana mutu asacrifia bango papa mo bazolongola bana na ye bazemi papa zotina mwana na mwasi akende kolala koseduire yaya na ye nyonso tu wana bandeko na ngai soki mama wana zaki mama moko deja ba 6e sens à bien ba saint esprit na kati ya ndako mama balobi retrouver mwasi ya malamu retrouver bonheur la femme sage bâtit sa maison bandeko phrase wana ezaka makasi la femme sage bâtit sa maison. Bâtit sa maison, ce n'est pas que on a la ressource la bassin nda kunanga nga na komba kanda kunanga nga na tikra bana nga na classe na laksara bana nga ba devoir ndo lobi la femme sage bâtit sa maison yangwana. Non, il y a une maison physique, il y a aussi une maison spirituelle, mes frères et sœurs. Tu peux bâtir la maison physique,
alors la maison spirituelle. Ce que bâtir en beauté. Surtout maison spirituelle de les kaka. Nyo biloko nyonso oyo. Même ngana vanda liboso na bino. C'était d'abord spirituel. Nzamba yebaki. Spiritualisme yebaki lelo no vanda na lobala bino lisolo oyo. Tanso ngana yebaki te. D'abord nyonso zalaka na esprit. Avec comme physique. Mais bato belé ba comme ça na physique. Après ça comme maman na spirituel. Non. D'abord, yeba nan ko bâtir ndako no spirituellement. Ko vanisa na prière. Côté la mobali no déjà za na misala mabe. Yaya tango koti kaka. Nzamba lobi ténèbres na lumière ezala ke sika moko te. Yaya bima. Parce que ce n'est pas Nzambe balobi c'est que Dieu a sangisi muta ko séparer ngote. Toi tu es sûr mobali no simba bakisi azandoki azana misala mabe olo ba ke Nzambe nda sangisi bino. Non. Aza muta ténèbres. Mais quand on ko convaincre mais quand côté yaye mais quand on memaye na bonzambe mais soka boyi il faut les laisser hein. Divorcer yaya. T'as la vie yabana. Ba mame bele bovandi wana boyebi ke mibali na bilo basala bisala mabe oyebi ke mobali no aviola bana na yo même ba pasteur moi je connais il y a des gens avant mobali n'est pasteur mais a violé moi je connais botala babilo kwa boye la société la biso congolaise même société gabonaise mais donc on dit c'est mal dans le monde même les blancs ils font ça. Bazana batalisme, balala kabana na bango, bazana bakisi, mais soki yo peno za mwasi, oya bonzambe, oke kokuta biloko bongo, mobali no za na ba chambre moko kokota te, boy na boy mais non, moi je préfère na tika, na zonga na teka pondu nanga, na teka, na wele la ta royaume des cieux, mais kena ki ozana mobali andenge wana, surtout biso nzamba pesi biso grâce, ozana na poto, oko luka musala na yo, oko s'en sortir na gauche, oko s'en sortir na droite. Alors okute na mobali moko na poto ya misala mabe, azala o mundele, azala o congolais. Yaya, yo vandi ka konganzami. Pona nini ozala bien, otambola na jeep, osala boy. Yaya oko boma bana na yo. Yo moko poko kota mabele awa avant. Eza na tina te. Lukande fils nini spirituel ezala bien evanda papa attention tokolia te tokolia na biso kaka awa soso na chips na biso na pomme de terre malamu tolia soki tokotumba na biso ata mwa musunya mukie malamu tolia so bana biso bakola kaka na nini na ba spaghetti. Soki to banokota kaka na Lidl, biso magasin na biso ka Lidl, biso magasin na biso ka Aldi, to okoka na biso ba magasin mususu wana te. Eza problème te. Et ça c'est le lukaka biloko eza na mafuta mingi te. Leisa bana ba okola, lobi la mususu ba otanga ba classe bien. Lokwa ibino na papa na mama, otangi ba classe mingi te, bozuka ba misala bongo, moi ko komba na école, moi boye, mais bunda na ba classe ezo fele. Bana no batanga lobi lo bakopesa o lokumu bakopesa o valeur ke okende kozwa mobali moko mobali nanga za pasteur mobali nanga kwesa kabatu mais est-ce que na se ya ki pasteur wana eza bonzambe ou bien kaka mobali no pasteur wana baso ko beto li solo a violer bato na église yo mama pasteur o ndima te lokwa pasteur moto zane na Danemark mobali na ko violer bato na église. Boy, moi si wana vanda makaka nganzama na kekana libala vandi. Mama, lelo nganzami. Mais oyebi vi ya bana na yo lobi. Okoya kotika bana ya modèle boy. Tant mobali nazo lala bana baninga facilement. Toi tu es sûr à lala bana na yo te? Nzambe pa pes a bénir yo kana bana basi yaya. Est-ce qu'on kanisa? Bande olanga ni solo mwana mwasi esali ngai pasi na mawa. Alors na lobaki na koya po na kolamisa conscience ba mama na kati ya mabala soko moni mobali na yo azana misala ya mabe e ko moni ke yo kokoka ko délivrer yete okokoka ko aider yete oza nzambe pete po na o aider ténèbres oyo kokoka te ya bima bible yango moko elobi jour asuka yebisa nzambe olobaki lumière na ténèbres ekozala esika moko te
tellement mobali nanga ténèbre ndenge wana na préféré ki na bima ki na bota na ye bano na bota ki na préféré na bima na bango na lukela bango ta na lela mawa na nzambe ke na tika na mobali ya ndenge wana. Alors bande konanga, c'était vraiment conseil de famille, conseil d'amis, alors apprendre ou à laisser. Botika la malamu, mama leki na bino, la danoise, tokutani lelo vendredi, ce soir ici tokutani, pour dans likamna biso ya sans tabou, toko solo là, et puis ekozala tokos na ndenga mukete, ba love love, bambote ebele, bobo sanate, live together, site de rencontre, oh ezo sunga basi ebele, ezo sunga mibali ebele, awa ezali original, live together original, yaka ozo mobali ya bien, yaka ozo mwasi ya malamu, oyo akoyeba susi na yo, oyo akozana état d'âme ya malamu, okozwa ye wapi na live together, boya ebele, inscription ezali gratuit, kovanda bongo te ndeko mwasi, kovanda bongo te ndeko mobali, solitude ebomaka à petit feu, solitude eza maladi oyo eleki maladi nyonso na mokili. Donc ba maladi nyonso tobelaka solitude eleki yango na makasi, parce que solitude epesaka ba maladi wana, epesaka cancer, epesaka diabète, epesaka prostate, epesaka liboma, epesaka nyonso, epesaka insomnie, epesaka colérique, tala kaka solitude, epesaka maladi ebele ya yo za blessé de guerre, surtout ba blessé de guerre. Boya na ya ko bande bino ba pota na bino. Quand tu viens chez ta maman, ngana maman leki na bino, tu viens chez ta tata, tu dis la vérité, naza blessé de guerre maman leki. Bino to lukela bino mibali ya bien, basi ya bien bangu bangu. Quand tu viens, tu parles la vérité, naza blessé de guerre. Talanga iba blessanga boy, talanga boy maman leki nanga. Oko yoka tamu kolomoko te. Makambia live together, toya awa na deva ya sous les baobas, toya ko beta ba masolo ya live together ke oh non, moi c'est moko boy, non, discrétion totale. Alors bande konangai oza diaspora. Na souligne kango, ovandi na Europe, ovandi na Amérique du Nord, ovandi na Canada, ovandi na Australie, ozali Congolais ya Congo Brazzaville, ozali Congolais ya Congo Kinshasa, ozali Angolais, contactez la danoise na 0044 74 59 62 52 17. Contactez ngai okozwa moi ça bien. Yaka komeka. Yaka omeka ngasi na lambi. Ngana mama na Naomi te. Yaka kozwa Ruth. Ya Tokos. Yaka kozwa Boaz na yo abia. Ozwa ye wapi? Awa na live together. Keba na ba kopi ya. Oya pe ozwa mobali ya kopi. Tola taka bangwanzo, mais mobali ya ngwanzo te. Bongo te. Love love. Vraiment à ce soir, tokutani nandenga bien. Botika la malam, bonne journée, bon vendredi, bon début à week-end. Bye bisous.